Mbote na bino batata ba mama pe bandeko banson oyo bozwi libaku na ngonga oyo ya kolanda biso na kati na manaka na biso to émission kolobela mabe ya mokili, kotalisa nyonso oyo ya mabe eza koleka na mokili. Lelo eza mpona mbala liboso bokoka komona biso pamba te bosi bomesana komona biso na bitando bisusu lokola ba Afrika Telema, lokola ba bongani ya media pe bitando bisusu. Kasi lelo bomoni biso ni etando ya Vuvamu TV 2019. Kanisi tongo bomoni kumu abimi bosepeli po kumu abimaka kaka ko dénoncer oyo eza mabe pe koluka kotalisa bato kozonga na oyo ya biso na ba vraie valeur africaine ndenge nini oyo bakoko na biso bazalaki na civilisation ya makasi. Nde tosepeli mingi kokutana na bino so mokolo ya lelo tolingi tolobela nanu valeur ya femme africaine ndenge nini ekiti lisusu makasi pe esili na génération Android. Génération Android pona nini? Po lelo oyo avec utilisation ya ba téléphone intelligent to benga Android ekomi likambo munene makasi eboti fléau oyo femme congolaise asambwe lisusu kosambwa koleka na mwa minute zomi na mitano oyo epesameli biso na kati ya espace oyo nde tokomeka kolobela yango. Femme africaine, femme congolaise à l'origine azalaki respectée, azalaki na valeur ya makasi. Bomi kosate ndenge lelo bakolakisa bino ba image mwa femme congolaise na cache sexe. Non, wana ezaki ba tenue circonstancielle na tango oyo esclavagisme ye, colonisation ye, batumbi ba village mwa bandeko oyo bakimaki na bazamba tango bazongi pona koluka kobandela nde bomoni bango lokola bazalaki bato deja basi bamesani na bonzambe makasi bapesaka nzoto respect lokola eloko eza te toluka nanu tozipa ata babisika wana bazipi na se bazipi na likolo awa mais soki bozongi na Egypte botali bafoto botali badessin bokomona ete bilamba elatamaki. Soki botali bafoto badessin ya baempire oyo ezalaki liboso ya colonisation bokomona ke bilamba elatamaki. Donc mondele akutaki biso na cache sexe te. Mais malgré cache sexe wana eyaki koya comme tenue ya circonstance na ba malheur oyo baelaki biso, ata mokolo moko te femme wana lokola aza bongo nde azalaki wenze lokola azipaki kaka wenze oyo azuye to nzoto na esambwaki te. Dignité ezalaki mwana mwasi akokola bako encadrer malamu tango akomi na ngonga oyo akomi kokatisa ngambo to amoni makila bakokota kikumbi na sima ya kikumbi wana abali na ndenge esengeli asali libota ya malamu. Mais lelo toza wapi? Yango toza ko interpeller pe bakambi ya mboka ba dirigeant na biso na kati ya ba programme oyo ezosalama mpona redressement ya mboka botalela biso pe likambo ya valeur ya mwasi wana moyindo botalela biso yango malamu. Si s'agit ya kotia mibeko botia mibeko moko ya sévère po trop c'est trop. Elateli ya mwasi tokomi wapi? Oyo azolata mabe azobebisa société oyo pa azomeka mwa kozipa nzoto yango melamba yango ata zipi abandi nango na kingo awa ata zipi na mutu ti na cheville ezolongwa facilement. Pona nini? Génération Android. Mwana mwasi asesu na eloko mosusu na mutu na ete kaka kimwasi na mobali, kaka kimwasi na mobali aza kosonge na eloko mosusu te. Kimwasi na mobali aza na assurance na nzoto na ye. L'État il faut asala makasi azwa ba disposition na ye
comment se fait-il que lelo oyo publicité za koleka tina chaîne nationale yako koma na béton yako koma soki na liboke yako vimbisa yango c'est quoi ça? Eza nini? Bêtise nini wana? Nzambe oyo akreaki yo na taille oyo za nango eza yango te. Et but na objectif eza nini? Ya ekoma munene wana po esuka wapi? Balula bondumba au vu et au su de tout le monde ezoleka na télévision. C'est ça oza wapi na ba organe misusu oyo ezotala makambo ya censure et consort. Mais soki biso toye na baindo tolamuka tolobi ba réalité totelemeli ba autorité par rapport à ba marche na bango mosusu te émission wana ekoleka te mutu wana aleka direct te. Mais bêtise bozotika eleka butu moi te tokoloba kaka tokodénoncer kaka. Comment se fait-il que ba publicité ya lolenge wana ekoka koleka na TV yako komisa ngo munene yako sala boye papa kangama tina télévision nationale omoni pe star munene ya mboka akepe ko participer neloko wana po passer message nini? Message ya bondumba, message ya bondumba ezali pasi pe mawa makasi. Mais ezoleka ezobima pe normal omoni pe bato bakei basopani pe kuna. Mais makambo oyo eza ya mutu ya important bakoki ko lancer message moko boya formation moko boye wana bakokende te. Phénomène sans tabou, phénomène sans tabou. Yango déjà applaudi. Que ça l'émission pour na kolobela ka mbeto. Libote ezaka ka mbeto. Foyer ezaka ka mbeto. To ezana makambo ebele. Yango lelo ko mona mwana mwasi azo tuta tolo. Ngana ebi mingi. Ngana za danger. Po asi atamboli na mibale bele po na ye yango wana monike ayebi mingi. Ba mama baza très exposé. Bobi mselanga présentateur moko oyo azosala ba soi-disant sans tabou wana kaka basi ebandaki no na maloba bakoloba ba grossièreté moko impossible na média. Est-ce que na makambo wana nano science exacte ezalaka? Mutu na mutu aza na goût na ye, mutu na mutu aza na ndenge na ye, mutu na mutu aza na sentiment na ye. Eza na règle moko universelle te na kaka makambo wana. Côté musu yo komona ngo bien, mutu musu amona ngo bien te. Côté musu eza sentiment pona yo, mutu musu eza sentiment pona ye te. Mais comment se fait-il que lelo oyo ba professeur nango babimi bazwi na ba espace ti na télévision nationale bazali 2 heures 3 heures du temps po balobela kaka mbeto makamba kolobeza te. Mais lelo batu misusu baza na ba concept ya ba émission ya kitoko ya éveil ya conscience ya sensibilisation ya peuple. Mais wana bokoyoka te bapesa mutu espace eza te. On verra toza saturé na nini na buzoba. C'est quoi ça? Eza pasi pe mawa mingi ebandaki na maloba lelo ekomi na ba geste balati donc érotisme ekoti na télévision ekoti partout internet génération Android. Mwana mwasi akose exposé atikali kaka soutien ya pamba na sous-vêtement kalate awe ekomi na érotisme pour nous eza na nzela po basalaka deya ya kobatama me kokoma ya polele ekokoma ya polele. Mais l'association yango ya makambo ya basi bomona na kaka le 8 mars la femme boye la femme boye bino bato ba bureau ya ba climatiseur bokolia ba mbongo na bino ale soi-disant bolobi na kombo ya femme maraîchère bolobi na kombo ya femme nini. Mais place oyo dignité ya femme ezobeba na makambo ebele wana bokoki koloba ngo te wana bolobaka te.
mwana boza koloba te boza kolandela bamakambo wana te mais eza koleka jour et nuit yango mpe bato bazobetela maboko ezosala mpe bavi somo kaka na kati ya makambo wana tamso bamosusu bozoloba me ndeni bazoilustre makambo yango te mpo boyebi yango ntango nazoloba boye bino moko na makanisi na bino boza koilustre yango mpo botalaka yango jour et nuit boyebi yango bozobetela yango mpe maboko tokoilustre te mpo esala bino nini mpo botalaka yango boza nango ebele biso tokodenonse kaka ndenge tozoloba boye yo moko baimage ezobimela o kuna nzoto ya femme congolaise ezesu na valeur te omata na biso oleka na nzela otala nini moto alati eloko moko oza komituna abimaki na ndako ndenge nini mpo akoma nango mpe na balabala ndenge nini me awe abimaki na bato bayaki na baapresie bakomisi mpe otubie mosu mpo verifie otala mpena na annulaire gauche na ye libende pende ezali ko femme mariée motali ndenge alati otali ndenge apesi soki nastu soki nini otali ndenge elamba yango soki mpe robe soki mpe jupe soki pantalon edesine ye mais somo mojuste toza kokende wapi bozongisa bamibeko botiela biso bamibeko na makambo wana trop c'est trop lelo tokoganga bamama baza violé bamama esali boye violence de la femme mais tokanka na eko esalami na zamba esalami nini mais oyo ya spécial oyo ezosalama avec baimage butu moi mwana mwasi no ye moko nanu aexpose nzoto na ye akangi photo apublie azwi asali video bolumbu apublie mais tozoka mesure moko te scandale mosusu euti kosalama awa kaka likolo ya makambo wana ya batinda photo sala boyeboye mwana mwasi mosusu bakangaki ye affaire ya Gladys epubliame awa toki place baautorité batelemi te mpo baluka baniata se te na makambo wana batya bamibeko biso tolingi kaka tokopie oyo tosala autoroute totonga gratte-ciel mais bamibeko mpe ya malamu oyo misusu edevelope bamboka mosusu bato bovandi na bapays arabe boyebi kindumba wana eza te bakisheri apamba mwana mwasi aye baparent mpe bazomona ye pa mwana mobali basali mpe oyo nyonso balingi bakotila bango mpe na chambre osala yango wapi na bashini wana yo osala yango wapi mais lelo eza normal bana moko mpe 14 ans 15 ans 16 ans 18 ans baza nanu kutu bana classe eloko moko mpe te eyebani ya mwasi na ye wana eyebani azalaki na oyo ex na ye boye na boye nyonso wana basalaka makambo nyonso au vie au-dessus de tout le monde tozokende wapi na génération android oyo tozokende yango wapi mabe ya lolenge wana toza kokende na yango wapi po tokoma wapi po tosuka wapi po tosala nini po tosala nini na Chine bakangi bino bana classe na makambo ya bolingo boloko prison nana komeka bo vérifier botala fonctionnement ya Thaïlande botala fonctionnement ya bamakambo ndenge nini kuna bazosalela okei na baeta arabe ndenge moko mais awa loki ndumba eza nango donc sala na ndenge olingi sala boye ndenge olingi ti na niveau ya likolo bomona ba autorité même na ba autorité église mama pasteur publier bato wana baza publier publication wana ezosalama na génération android mais bapo ba mesure sévère ezozwama te comment se fait-il que mwana mwasi akomi ntina bonyama ya avandi
asali vidéo na ye moko bolumbu po atindela moto parce que encadrement moko te ezali mais l'église etondi ebele awa soki ayebaki valeur ya nzoto na ye ki aza sacré akoki kokoma na niveau wana te mais lokola aza na ye wenze aza na ye soki ndenge nini akokanga foto akosala mosusu azosala mo ye moko volontairement so baforce ye ale mwana mobali mpe lokola mpe aza na ye mpe na instruction moko te ye mpe na ndenge na ye akozwa yango mpe lisusu ale apanzi eza pasi mpe mawa nayebi ete makambo ya boye eza kosenga bangonga ebele ya kolobela yango mais mwa moke oyo tolengelaki na mokolo ya lelo mpona kolobela yango wana tolobeli bino femme congolaise femme africaine yeba kobatela dignité na yo po yo moko soki obateli yango te mutu mosusu mpo akobatela yango te nakanisi mpona lelo tosuki awa tozongisi matondo na bino banso bato bozwi ngonga ya kolanda biso na bokebi nyonso soki basuggestion ezali baremarque baproposition makambo ebele oyo bomoni kokoki bakisa biso na kati na tranche oyo tozali kosala mpona kodenonce mabe bozanga te kocontacte biso na banumero eza affiche wana to remercie équipe technique na biso oyo na prise de vue tozalaki bongo na tata Kwaku Maisha pe superlatif tata Ntimba sans oublier directeur technique na biso tata Luzayadio pe directeur de programme na biso tata Ndombele Botale de ngai wa bino nkumu ngala natiki bino na mokolo ya lelo tokutani na manaka oyo ezali koya botikala malamu kimia ya balongo pe bakoko ezala na bino